J'espère avant que tu n'as loba. Muto nyonso ayebi ngai amoni elongi ya kancha epa na ngai. Ngai nde mwana ya kancha ya mwasi ya liboso. Naza na pasi ya makasi. Kotala musalo papa na nga sala na vie. Lelo oya komi humilié sur base ya mwasi moko quelconque, soit disant zaki mwasi ya papa na biso. Na basai na nzambe. Na ebite na ndenge ya église. Soki musai na nzambe kokoza na basi mibale. Ngai naza mwana ya kancha wa Milomo. Mwasi na ye kombo na ye so na kumanda Marlène. Mwana na ye ya liboso Milongo. Kancha Séphorien. Ngai Kapinga Kancha Julienne. Moi Vidi Kancha David. Kapena Kancha Benjamin. Mujinga Kancha Virka. Oh la mama. Muswamba Kancha Bernadette. Kataku Kancha Grace. Kancha wa Kancha Joanna. Soit disant papa na biso abotaki na mwana na biso. Azama kila ya papa na ngai. Nakoki jamais koboya ye, jamais ko négliger. Mais soki likambo ezali photo solo la na ndenge ya famille en tant que ngai naza ene. Ndenge nazalaka na ba o mususu ndenge pe na kozala na ye. Papa na biso akufa tikeli biso lopango moko oyo azokufa na munoko na azolela bana nga na tikeli bino oyo bijou na bino yango oyo fo bobatela. Atikeli biso lopango moko. Eya buto ya moi lopango wana ndi eza pona biso. Melelo oyo na bino ba mama oyo bozo non place na mama na ngai. Oya nyokwami vine mobimba na mobali. Lelo jeune fille moko abima. Aloba ke no lopango wana eza ya ye. Pona mentere ya ye na mwana ya ye. Ata bino moko. Uko sanganu likambo ya biso. Ba mama tolo ba mokili bozala tala place na biso. Soki ata toko perdre eza problème te eza vie. Mais Nzambe akota likambo ya biso. Nzambe akota likambo ya biso. Pona nini tina niveau oyo ya humiliation ya boy. Bandeko na ngai ko comprendre ngai. Pasi papa oya ngai lelo oyo ekomi nzembo na munoko batu nyonso soni. Soka za mwana na biso. En tout cas, l'État bosunga biso. Bosunga biso. Parce que na mutema oya mama oyo tina niveau ya ko humilier. Oyo azo prétendre soi-disant zaki mobali na ye. C'est que il faut toyeba soki ya solo vraiment mwana wana za mwana na biso. Soki aza mwana na biso. Tokosala nyonso. Mais na comportement ya nani? Ya maman. Soit disant maman. C'est que nakoki kondima jamais muleki na ngai ya boka na maboka mama wana. Bakonza mboka bosunga biso. Naza makila kancha. Ndenge mwana naza makila kancha. Poto yeba c'est qu'il faut tokeni na Aden. Na Aden toko kende soki aza mwana biso ngana préféré. Biso moko to bokola mwana oya biso.
O soki bambongo ya ye problème te nini te papa na biso abala te abala mama ya biso bakenda na commune makambo nyonso mukanda soi-disant azalaki mobali na ye na ndenge oyo mwasi azoose ti kosala mamba boseki aza na capacité peut-être ya koyebisa papa na biso changer mikanda na ere oyo obali ngai mais mpo na neti na niveau papa na biso ti akufi mpo ani achange mikanda te andimi atika na nkombo ya mwasi oyo alobiki abalaka ye te azalaki soi-disant mama ya bana ni kaka azwa ti na niveau atya nkombo ya soi-disant mama bana na kati ya buku ya lopangu certificat d'enregistrement na biso yango certificat d'enregistrement na biso yango lopangu na biso yango oyo bakombo oyo eza na kati eza Milongo Kapinga Mwavi Kapena Mujinga Lusamba Katako Kancha na mama na biso so na Kumanda Marlène na papa na biso komboniza na kati pe lupa muzaya papa na biso ye moko te atiaki biso nyonso toza bacopropriétaire tozalaki bacopropriétaire ata soki azalaki amvi papa biso akoka koteka lupango te biso nyonso tozalaki bacopropriétaire na mukanda oyo nani oyo alibaya ya mama ya biso ya kono abali mama ya biso na bandundu davi ya pasi nyonso yango oyo légitime nayebi te kombo légitime soki ekomi nango peut-être esika basakala na basi oyo balégitime femme légitime esoko okoma ntina niveau yosala makambo ezosala antu tokende ntina nyonso nayebi te naloba nini l'état est-ce que lopango bakoki owelela ngo na réseaux sociaux ata bino moko tolikamba mwana fo tokende na réseaux sociaux est-ce que mpo na nini soki eza toni fo tosolola ese réseaux sociaux na bahumiliation ya boye soki justice eza ata justice soki ezali justice botala no likambo oyo tokonyoka matiwa botala no likambo oyo état de droit oyo toyoki ke état de droit ezali esunga ata babiso oyo état de droit ata biso te botala ta veve nayebi te na balingo ya ngai boya peut-être ata na matanga bato oyo bayebi ngai eske ata na matanga boyokaka ke papa na biso azalaka na mwasi bino bato oyo boyebi famille na biso soki ezalaki kazalaki mwasi na ye légitime bangaki babimisaki no légitime yeyo si banga balela matanga api na ndako oyo ya ye bokende botuna adresse papa na ngai ezalaki wapi place oyo balela ye mama na ngai ezalaki wapi mobali soki azobela yo oza légitime sikozala na mobali ntina suka ngeli ezalaki mwasi kaka ya bisengo alela suka nde ekomi na nsima nango nde aye kozonga po asala boye ata bino moko bokota likambo na biso nakoki kovi oyo ngai mwana mwasi akomisinga ntina niveau ekendo naleka ntina loba nzambe oza wapi tina niveau mutu aikoka koyebanga te lelo vi na biso atie wapi réputation na biso ebeli